te. Moninga malamu na monate, mobanya poe na monate, olingwa makasi na monate, alinganga makasi na monate, apesanga bolingo na luka na vi, alinganga makasi na monarangate na monate o. Ah, samba monena boy, na monate o, na monate o, na monate o. Yeah.
ça la bonne idée. On va changer la bonne idée. On a papa non, tu sais comme il est dans le sang, il va faire un tour. Si vous voulez, il va changer au tour. Tout le monde va changer au tour. Le bon est sur le lien qui va pas dans le au son bio. Tout le monde va se faire un tour. Alléluia. Oui, bah, papa, non, je vais vous maman là, loin. Vous bien, on peut bien. Il y a ma casse. Pour ça, on a tigre là. Chef. Mais la tigre là, on a besoin d'un gars. Est-ce que là, on va confesser à Satan? On confesse à Jésus. Voilà. Ah, ensemble, dans le monde. Non, pas dit, bon, c'est pas dit, bon, on peut te dire Jésus, pas beaucoup.
depuis jardin de votre moment où tu veux la parole de Dieu. Donc tu vas moment dans ça pour ensemble, ça m'aider à la mettre et donc faire circonstance. Et puis donc tu vas papa n'a dit sur les prophètes d'origine à ça pour ensemble. Et là quand ça t'a parole a inspiré, toute force n'a pas qu'on va être dominé dans terme à matière et dans la vie les sens de que de connaître la pauvre espacielle. Et quand on a parlé de tout puissant, mais il y a ça pour faire circonstance de l'univers. Amen. Oh, yo presi. Et ce qui est au cacao. Amen. Avant la banalité à l'envahi, premièrement, la presi, vous avez merci. Oh, la presi biso souffle de vie. Na moko alléluia. Amen. Et avant la côte de la prédication, on a dit sous. La yeko pesa sous merci. Na papa moko, ndeko moko, grand frère moko, tope yaya moko, na kombo ya apôtre gloire Matundo. Amen. Parce que yende aza papa na nga molimo ya pimisa. Amen. Jamais na koiko sala eloko sake na pesa ata merci na formation ya pesa ngai. Amen. Bona lokumu ya Nzambe bisika azali ata maboko beta Nzambe yako na maboko. Jésus. Seigneur. Bien-aimé, thème o Nzambe apesi biso na séminaire oyo ezaka kabipai wapi souffrance na ngai esouta. Amen. Amen. Bien-aimé, na siya mokili oyo tozali na kosenga epai na yo tokomi na moment ya prédication dérangement ezala te. Soki eza na moto aza pembeni azoderange zwa te ya kobondela ye, zwa te ya kopekisa ye po toyoka message malamu oyo Nzambe apesi ngai na yo na pokwa lelo. Amen. Amen. Bien-aimé, na siya mokili eloko babengaka loi to pelie eza eloko moko soki Nzambe asauve na yango te okotikala mpe komona bisengo te na si ya mokili oyo. Amen. naopesa par exemple ndenge na mesala kopesa soki mutu aza likolo ya nzete azoningisa nzete makasi mutu aza na se ya nzete eloko nini akoremarke. Amen. Matiti ekosala nini ebanda kokweya soki mai ya mbula ndenge mbula ebetaka
bazwi mai wana batia yango na kati ya kantine. Mai wana batiki yango très à l'aise, mutu asimbi yango te. Basalite oyo ekitaka na batoli ya mai ya mbula ekendaka kovanda wapi? Na se. Soki mutu asimbi yango te basalite wana ebimaka, mais soki mutu asimbi yango nde basalite esalaka nini? Pene na kati ya bomoi ya mutu, soki loboko ya diable ekoti na kati ya vi na yo, yebaka automatiquement soki akutaki yo na ete ya malamu akochange yango akopesa ete ya mabe. Soki akutaki yo ya bonne santé akochange akopesa santé ya malade. Mais na poko leo na yebisi yo loboko ya diable te, mais loboko ya Nzambe ezokota na kati ya vi na yo. Amen. Parce soki loboko ya Nzambe ekoti na kati ya vi na yo, eyaka kolongola na pasi mpe epesaka esero tobeteli Nzambe wana maboko makasi. Mais la litio batangeli biso na pokwa lelo eza litio moko ntango natangaka yango esalaka ngai vraiment pasi mingi na motema. Adepo ezalaka soki na watanga verse wana na mitiaka na place ya mutu akwelaka problème na verse wana na kombo ya Jésus. Bien-aimé, na si ya mokili soki ozobanda ensemble na bato balingaka na bolingo solo omona malheur te na kati ya vi na yo. Mais soki ovandaka oliaka otambolaka na bato balingako te, yebaka automatiquement ozotambola na liwa pembeni na yo. Amen. Balobi ekomaki na moma moko gouverneur moko na kombo ya Pilote oyo akangaki mwana moko ya mobali na kombo ya Jésus oyo baki kotikela ye. Ntango tokolobela Jésus na si ya mokili otanga Bible, soki lelo ngeno tosangani na pokwa lelo référence eza Jésus. Soki totali histoire ya Jésus na parcours ya vi na ye, na parcours ntango azalaki ministère na si ya mokili, eza na esika mote bakomaki ke Jésus ati bayibaki eloko ya bato jamais. Eza na verset mote okotanga babi ke Jésus abotolaka mwasi ya bato jamais. Eza na verset moko te oyo okotanga oyo baloba ke Jésus aeskokaka mbongo ya bato jamais. Mais soki otangi Bible kobanda bakoma yango ti mokolo lelo ntango obeta histoire ya Jésus, aza moto moko aza bien. Aza moto moko so amoni mutu na pasi asalaka nini asungaka ye. Aza moto moko soki obeleli na ata oza na likambo eza difficile ndenge nini yayaka kopesa solution. Amen. Amen. Jésus aza mutu moko bien. Jésus aza mutu moko kati na ye molimo ya Nzambe ebandaka. Mais ntango Jésus azalaki kotambola na si ya mokili, ezalaki na bato ebele oyo bazalaki pembeni na ye. Parmi bato bazalaki pembeni na ye, ya malamu bazalaki mpe ya mabe bazalaki. Bien-aimé, ndenge tovivaka boye pembeni na yo, soki bato baza 10 yo otambolaka na bango, soki bato baza 100 oyo bazalaka pembeni na yo, yebake na bango nyonso wana ya malamu bakozala mokie, me mabe bakozala ebele. C'est vrai. Bisika tuyo ni ataka ata okutani bato baza plus de 10 000 oyo bazingi yo, me yebaka na 10 000 wana eza na bato bakozala pour yo mpe eza na bato bakozala contre yo. Bien-aimé, na kati ya bomoi ya mutu, na kati ya vi ya mwana ya Nzambe, soki ozotambola na kimo Nzambe kati na yo, quelque soit bacirconstance okokomela yo, soki oyambaki Jésus lokola mpe mokonzi mobikisi, yebake quelque soit bapiège bakotiela yo yawa na kosutise yo. Mais soki ondimela Jésus te, yebake mitambo ya basorcier nde kosala nini nde ekozwa yo. Amen. Tobeteli Nzambe maboko makasi. Malheur na vie ya mutu eyaka pamba te. Amen. Amen. Omoni souffrance ongani otomonaka ezalaka na cause moko oyo esalaka souffrance nde na biso. Omoni bamaladi oyo obelaka na vie na yo, eza na eloko moko eza cause ya maladi wana, parce que maladi eyaka pamba te. Amen. Amen. Blocage oyo esimbi vie na yo, maladi oyo eza nzingazinga na yo, eza na cause moko oyo eya pembe na maladi wana mpe ezwi yango ekomema yo ti bisika yo ozali. Bien-aimé, bafami oyo tobotami na yango nakaboli te, ozwi famille ya papa, ozwi famille ya mama, na kati ya bamabota nyonso ezalaka na bato oyo bazalaka de base
o babanda source ya famille o tobenga na kombo ya bacentre. Amen. Amen. Soki okela fala mama Esther obetelo lisolo koto ba papa na biso eza na bato bazalaka boye so abeti histoire wana na bakombo mosusu akotangela yo omona yo bakoyebi yango te. Amen. Amen. Oh, na kati ya vi ya mutu soki eza na mutu moko asala signe ya mabe na famille to mpe na kombo na yo soki signe wana nzambe alongoli yango te yebake malédiction wana ekobanda kolanda yo. Soki malédiction elongo epai na yo ekokita epai ya bana na yo. Soki elongo epai ya bana na yo ekokita tina génération ya libota na yo mobimba. Jésus. Eza lokola balobaka bapapa na biso baliaka bamanga ya ngai na biso bamini ekoma kosala nini? Ekoma kosala pasi. Amen. Amen. Mwana mobali wana Jésus asietubaki na moma moko bakangaki ye eloko epuse bakanga Jésus. Soki totangi na Bible mobimba ezalaki motema mabe parce que Jésus abanya kobikisa bato, Jésus abanya kobikisa balaki, abanya komonisa baaveugle, abanya kotambwisa bakoka, abanya kosala o makemele banya kosala te. Mais nyonso to Jésus abanya kosala ezalaki na bato moke banya kosepela peza na bato ebele banya kosepela te. O bato banya kosepela te na Jésus abanya kosala ezalaki na groupe ya bato bakome bafarisien na bascribe na siya mokindongo tupaka bongo eza na nyonso tute yo kosala bato obetelo maboko. Eza lelo nyonso tute yo kosala bato bakondimaka yango ato osala eloko ya malamu emona miso ya bato eza na bato bakobetelo maboko peza na bato so bakobeta maboko meoza maboko ya sambla. Amen. Jésus azobikisa, Jésus azotelemisa bakoka, Jésus azolobisa bababa, Jésus azomonisa baaveugle oyo ezalaki na groupe ya bato oyo basanganaki kosangana oyo moko basanganaki ezalaki kaka mpona eloko moko mpona koétouffe Jésus parce que oyo Jésus abanya kosala bango bazalaki na kapasité te ya kosala yango. Peleme na si ya mokili soki yo nono komi na niveau ya kosala malamu te soki moto aza pembeni azosala encourage moto wana koyokeleki motema mabe te. Amen. Soki moninga azosala eloko eza malamu encourage moto wana, soki moninga azosala makambo eza très bien encourage moto wana. Mais epai ya Jésus ezalaki bongo te. Eleki soki Jésus azoteya, soki Jésus azopere bamiracle bafarisien bascribe mitema na bango ekosepela te. Kanda wana biloko Jésus abanya kosala bakomi koluka mécanisme nini oyo bakozwila ye, bakomi koluka mécanisme nini oyo bakosilisa ye. Tala ngana yebi so eza na mutu moko azokota retraite po asala yo mabe ekozwa te na kombo ya Jésus de Nazareth. Amen. Soki eza na mutu azosala bajeune po asala yo mabe ngana yebi so ekozala na impact moko te. Soki asala yango na moi na 12 heures Jésus akozala place wana. Amen. Elongoli bilamba Jésus akozala mpona kodefendre. Amen. Toketeli Jésus de Nazareth. Jésus. baluki bamécanisme mpona kokweyisa Jésus baye kokosela Jésus makambo baye kozwa Jésus na nzela ya Juda bakangi Jésus baye kopresente liboso ya papa moko na kombo ya Pilate. Pilate azwi Jésus abandi kointerroge ye abandi kotuna ye baquestion après avoir posé Jésus baquestion aye kotala ye moko abi te moto baye kotikelanga oyo na baquestion tonga na tuni ye mais na bamessage bapesi mpo na ye te namoni yango eza faux oyo bango bazoloba mpo na ye eza bongo te. Nga nasambisi moto oyo nga natuni ye baquestion mais namoni moto oyo aza na ye innocent, namoni moto oyo na oyo tu balobi mpo na ye yayebi yango te. Pilato azwi Jésus abimisa liboso ya bato esi bango moto bomemeli ngai oyo mwana mobali bomemeli ngai Jésus baakization nyonso tu balobi mpo na ye me nga na interroge ye namoni yango te. Nga natuni ye baquestion na oyo tu balobi mpo na ye eza bongo te. Bolingi tosala na ye nini? Beleme ndenge natelemi awa babatumama kosakola boye susu en plein air nalingaka yango te mais eloko na se dérange nango mingi namoni ebembe. Amen. Amen. Ebembe wana ewuti nango awa na bakongo te, ebembe wana ewuti nango kasangulu te. Mais kaka na poto na libanda namoni bato bawuti na aéroport ya njili na ebembe nde bakokisa ngo place wana kitalatala ya nkolo. Amen. Amen.
eza na famille moko ozawa eza na sango oyo koyamba mais sango koyambe ozala sango ya liwa mais liwa ne ozala liwa ya Congo te ya Afrique pe te mais ezala libanda ya Afrique. Amen. 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 Parce que mutu yango aussi déjà va préparer te peut aussi déjà va bloquer la ndenge molimo na moni aza kofait quelque part pe kobanda journée bazwa kie titoko ma journée à lundi eza na message moko ya passé kokota mais ndenge tozawa si tosilisa oyo ezelaka molimo esala mpo tosauve esprit wana nzamba kosala yango. Amen. Bekela ismagogo makasi parce que soki totiki yango oyo ozala pena malamu mingi te. Amen. Amen. Donc aloba eza ebaye otiki ebembi moko euti eropo eyawa ntango aloba bongo eza na bato mosusu bakompona ti ebemba ngo ye ndenge nini nani aza na posa na fongole liso ya se ya mbanga mona ebembi wana baza ebele. nani aza na posa na fongole liso ya se ya mbanga mona yango toza ebele. Amen. Amen. Bwana posa bomona yango. Amen. Nani aza na posa mona yango tomona no musabi kulwango nyonso botikilanga yango vite Jésus. kulwango mobimba tika molimo mosantu esala mosala yango. kulwango pene mama Richard botikilanga pena kulwango oyo bakite ezalaka boye botikaka boye kulwango oyo ezala vite sokolukelanga bulangi ya mai me ya moto tosala mpe rapide moto nyonso ki bisika ozali longolaka mapapa na yo olati wana yawe osasa likolo mpe na se 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 nzambe ya baange nzambe ya baange nzambe ya baange kobanda journée ya lelo molimo na yo ezwa possession na kati ya nzoto na ye molimo na ezwa possession na kati ya nzoto na ye molimo na ezwa possession na kati ya nzoto na ye molimo na ezwa possession na kati ya nzoto na ye yawe na ye bokaba ye na si ya loboko na yo yawe na ye kobonza ye na si ya loboko na yo koma nimero 1 na kati ya vi na ye mpe makila ya Jésus ezinga ye oyo ekozala lokola piège ya satana epai na ye ezala mosika ekozala lokola piège ya molili epai na ye ezala mosika saka moko na obo sukola maboko na yo sukola maboko na yo mela ndambo mela mela yango sala effort mela yango fungola monoko mela yango fungola monoko journal lelo kala beli masa libela yawe lokola
Église Arche de l'Alliance. Et la somme de moment, nous avons quand même mis Kakatana Satana. Autant d'Amadou, mais tant de Molaï. Autant d'elle, la manière en famille. La bête, na qui pensait que la quartier moment, Église à la maison, numéro 43. Il y a beaucoup d'un jour. Papa n'a pas Kamokola, Misato, la moyenne 9 kg 14 heures. Et mon premier Kaka, Tozana, n'a pas quoi. Et la peine de sous le vendredi, la moyenne 9 kg 14 heures. Il y a beaucoup de consultations aujourd'hui. Et n'a pas encore le même vendredi. Tozana, prière de combat. Yo, motomoba la Kimayo. Yo, motozama du auditeur. Yo, motozama de la galote. Autant que le frère de la commerce. Autant que la quand il a fait yo. La peine de et si on a sorti aux alliés, il y a un qui a ça.
bien-aimés dans le Seigneur, tobenemi na kati église Arche de l'Alliance, ministère d'Adonai. Tozana oyo mobateli na pati abengami na kombo ya prophète Manda Konde Norji, autrement dit aigle. Et azali kosala makambo oyo bato mosusu baza na kapasité ya kosala te parce que Nzambe azali koutiliser puissamment. Awa tozwami na kati ya avenue Mangele numéro 3 en face ya néo apostolique. Mutu nyonso tu aza na problème. Oyo etali fégolité, oyo ezali finance, oyo etali voyage, oyo ezali blocage, limitation les lois. Yaka tobengi on a kate esika. Tozana milulu ya séminaire oyo bali mukona lelo à vendredi le 35 mois 2025. Yaka atele pas parce que les places sont vraiment rares. Yaka biseke zwamio oya chaka temeke nzamba sala kate. Yaka na kate église Arche de l'Alliance pour que mon miracle peut comme merci je vous. Shalom na pesi mbote na bana na nzambe o bazola na biso bazola na biso. O ezali église Arche de l'Alliance. Deno ezali première journée na biso ya campagne Tozana. Tozana séminaire bien aimé Yaka. Tozana malade, Tozana problème bien aimé Yaka. O ezali première jour, deuxième jour ezali troisième jour. Et pour suka l'image bien aimé to bengi sibino. Bon bazana kiti biso mo tozaba vraiment tozana témoignage vivant. Tozana problème, tozana maladie, complication tozana. Bien aimé Yaka ko le poko na nzambe na papa na biso Norji Mwanda oyo nzambe azotiliser chaque jour quel que soit problème na yo bien aimé Yaka ko sa solution. Merci. Shalom peuple de Dieu, na bengami na Congo Belgique que ce mot là nazali invité na kati na église Arche de l'Alliance oyo ezali na Avenue Mangeli. Naza kobenga na yo moto oyo tiaka tele yaka na séminaire oyo ebongisami na mikolo misato lelo ezali mokolo ya liboso ya mibale kozala lobi pe kosuka dimanche. Yaka yo za na pasi, oza na malade, oza na ba problème, yaka awa na église Arche de l'Alliance okozwa lobiko pe okozwa solution na ba problème na yo nyonso. Mokambi pe visionnaire na église oyo prophète Norji aza na posa na yo oyo obela malade oyo esilaka te. Nzambe na ye asalaka, nzambe na ye asungaka, nzambe na ye apesaka mabala, apesaka voyage, apesaka nyonso oza na moposa. Nde toza na posa na yo oya na Avenue Mangele na église yango ezali face na néo apostolique. Yaka na Arche de l'Alliance okomona bikamo na nzambe. Yaka lobi tobenyo na ngonga ya 17h juste. Yaka na 5 personnes. Tango za koya na yo na 5 personnes bosali 6. Omona loboko na nzambe. Merci peuple de Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu. Ngai prophète Norji Mwanda Konde, prophète de la nation. La bengisio na église Arche de l'Alliance. Po tozana milulu ya séminaire. Kem oeza ya koyeba bisika o souffrance na yo banda. Yo mutu oza na malade, yo mutu oza bloqué quelque part, yo mutu balingaka te na famille, yo mutu mokili ebwakisa yaka awa na église Arche de l'Alliance nzambe aza koyamba yo. Yo mutu oza na makambo eumeli na bengisi yo yaka okomona oyo nzambe akosalela yo awa na église Arche de l'Alliance. Eza na eloko moko te elekelaka mayele ya nzambe. Programme na biso ya église Arche de l'Alliance ngai nayambaka 2 fois na semaine. Nayambaka journée ya mercredi consultation prophétique et bandaka na heure ya 9h juste au plus tard 14h na kataka. Même mercredi wana na poko tozaka na prière ya délivrance. Journée à vendredi lisusu na yambaka yaka na ba problème ozana yango oya komeka kitalatala ya nkolo prophète Aigle Norji yaka otalisa makambo na yo. Journée à vendredi ko banda 9h ti 14h nde na kataka. Le même vendredi wana na poko to na prière ya délivrance. Dimanche tozana na prière ya action de grâce et bandaka na heure ya 9h juste 12h to kataka. Nzambe ya pambola yo yo muzana ba problème yaka otalisa molimo ya nzambe nzambe ayiboya kosalela yo. Namona te moninga malamu namona te mobali apoye namona te olingwa makasi namona te alinganga makasi namona te apesa